Voilà, tozo continuer bongo filmer la biso na troisième partie. Voilà histoire oyo. Ezilinga kolakisa ete bato mingi batiaka kondima na biloko oyo bazomona lokola spectacle. Balingi basaye na Nzambe bazala bato ya spectacle po bandima. Oh! Voilà, na kati ya bandoto bato bakomi kosanga pongi bina bango komi lokola vrai cauchemar. Bandoto mususu nzoka eza manipule na basakoli moko oyo toyebi ke balekaka na nzela moko boye. Na histoire toyebi ser na biso Lizzy bango mibale na Gladys tosuki wapi bango wana bakomi na losambo balobi mbalo tokotosa yango tina suka wana babandi kobondela bakoti ba jeûne prière banda kotanga ba psaume. Voilà balobi mbalo yo tout le monde yo zela na zela ko na zela sudi niko zela na zela quoi ok tala na bia mongongo na yoki yango na yoki mongongo ninga lobaki wana na tango ngo kaka yango yo kaka même temps siko na bité pesika liboma. Bon, ça va tout continuer ko sambela. To continuer ko sambela. Na sambela suna yote. Na sambela sulte, pardon. Teba lera ngo. Ka makambo kana lera ngo pe kaka. E bo boke wapi? Na kina nga e pas simple. Selanga. Yango bambetu nyoso kitoko boy. Kokima bambetu. C'est comme si pongi yango so luka bisika ko pema o. Esika ya bien o pemi pongi pe ya bien. Po bambetu nyoso zo bisa pongi. Oyebi ke Saint-Père ayeti na ndako. Balobi mbalo yo programme oyo. Bakoma na ndako e na chambre boye Saint-Père. Bapesi chambre alala pona ba prière. Et bon vraiment Saint-Père fa to sembela lelo biso nyoso kuna na kati ya chambre na ngai. Vraiment tozeli yo pe awolali leli na yo. Yango vraiment sengeli boye na ba marko vraiment boye ko kanga. Oh, boye ko déranger nga siko na pongi. Bozo bona bien. Bato oyo bena pesi bino na confiance ke fa bo sembela na bango. Bomoni bango te. Awa bobo saninga na za na pasi na loketu na mukola lelo na comprendre que Nzamba senginga na pema eza tellement sérieux. Pona tango yo na kwa ko supporter douleur te na loketo. Oh, ndeni ni susu wana. Eza musala Nzambe ndele ki makasi. Yango tala kaka ba mouvement ko sambela nyoso to salaka. Yango na eza na ba bilimo mususu bazaka ba teti ba monsa ba to pasi penza. Mena yebi ke nyoso waniza Satan kama mtazokosa. C'est père, Satan azokosa. Bon, lokola lelo na kokai koyete pona pasi na loketo bolimbisa ngai. Mais esengeli pa boye koto apa na ngambala moko fallait pas. Bon. Mende na somona. Bino bokomi ko banga boso nganda kuna bino. Bon, parfois boke na église bolala. Boke na église bolali na tongo nde bozongeli nga tosola. Kuna te. Biso mi ba l'église monene ndengwana. Pardon. Wone sa lokwa ko s'exposer na ba danger boy. Toke na awati na église. Dans ce cas, lokola bozo calculer que ko na église za mabe, eza dangereux. Bombeto oyo pe bomonya weza très monene. Eza nango monene po biso misato peto ko kapeto la bien. Comme ça, yo bino mbale bolali yaona rolali sabino awa. Po na yebi ke na tango yo oza na molimo moko to kobanga po awa bakokota te, ba awa bakota kate. OK. Tanga lo bakabo basi bayoka kembala moko. Bana basi bayebi ke ye mosakoli. Lokola pe film na biso za ba ndoto ya prophète ya basi. Dezana ba prophète mosusu aponaka ka ye azana ministère ya ba mama. Bango pe balobi tozonga te tozela ka lobi na tongo. Batandami bakomi misatu na mbeto ya Saint-Père.
siko molimo esala po soki nzoto esali eza lisumu. Ekoma naleka kolala moto na moto zwa position po tongo kaka tokutana. Nalobi milimo nyonso oyo ezotosa Nzambe te na kombo na Yesu bokotawa te. Oh, ebandi na lokolo kiseke Saint-Père ye moko akota milimo yango nanko. Ba mouvement se bandi akobamba ngo ono oyo eza procédure ya délivrance ya bambaka bakombo ono oyo nyonso ozomona nazosala c'est la sanctification abambaka kombo mbangu. Lizina Gladys mpe balali na bango mpe eloko te makanisi mosusu mpe te me moto moko aza déranger ye wana Saint-Père ba mouvement bandi déranger na ndenga moke te. Lisa comprendre que awa eza faux millier pona kotumbula milimo te malamu nalala ta na mabele. Moko ponge katani mbala moko bato baye kokota balala na bango yesko ponge katani bakalikile bandi. Voilà bato oyo balobi bango baye kosala mosala na Nzambe, bango baye kosala mosala ngo na nzoto na tango fale kutu molimo nde sala na nzela ba prière moto azosambela te kasi nzoto kaka nde zoningana. Nzoto na lobi ezosambela te mezoningana kaka. Hey! Nani alobaki ke tabana pondu balalaka ndako moko te? Eza lokola balalisi soso na ndako ya bampese. Tosambela ka molimo esala nzoto esala te. Po soki nzoto esali awanga Satana kosepela. Oh, Saint-Père ponge ke yi déranger na ndenga mokete. Ah, esika tongo kotanela tozela ka sango tokoyoka. Ekomi na ndako mokolango balobi tokosala libondeli oyo ya turbo. Voilà. Bangwana baye bambala na mbala babekaka baformule yango nyonso me koka kaka po bakoka libondeli yango esalaka libondeli yango esalaka te. Wana abandi koloba oyo ayebi ndenge komama ke ne touchez pas mes wins mutakosimba bino te ba problème bino sili yango bandeko nanga basi nazoyebisa bino ke ngai Saint-Père Bishop Barsabas milimo nyonso mabe bangaka nango ngai ezala ya malamu molimo mabe ya molili oyo nyonso ate ya buzoba molimo nyonso soki emoni nge ebangi moto alobengo mutandimi aloba amen. Bato boye nde bazwaka bandimi ebele. Wana na mokanda ya Abigail 60 Bibelobi toute arme forgée contre toi sera sans effet. Yango oh prophète olobini ni oh Abigail to oh Esaïe oh 54:17 oh yo obalo tankisana ni awo eloni ezuyo
ekomi nini? Close your eyes. Raise your hand up there. Up there. Now, what's the direction of the room? What's the direction of the room? Direction. Yes. Very good. Raise your hand up. Up. Talisa boye, wapi chambre boye. Talisa kuna, allez, banda koyemba. Bela moto, fire. Batu bandimaka, batu boye mbangu. C'est comme si na mokilango le côté zoka batu mbangu, vérité de zoka batu te na pasi. Alors que batu mosusu sengala ki bayoka vérité, bango kotoyo bazoka bango pete na lokuta. Oh ni nango na soka wana. Ebe okasite oyomo koyoki siko makela ngo okasina banda okosa. Siko makela ngo yango ebandi susu na présence na yo moko siko oyoki yango. Ayoki oyo mwana kolela niawu o ebandi siko na biso na bango nyonso. Bango nyonso siko bando we la porte tala na mayele. Zonga kuna. Mutukuti na ve zonga kuna. Nalobi moto abanga te milimo nyonso ebangaka ngai awa soko bondeli kaka bondela kaka okomona ndenge mobondele kosala bandeko atakuta alobi lelo ti lobi nayebi moto yango alobaka kaka nzoka misala na ye aye kosala mosala oyo nzambe atinda ye te aye nde kobungisa bato nzela na mokili emingi lelo mpe bamikosa na bato aboye likolo ya lisakoli likolo ya profesi likolo ya kobikola mokili elingaka makambo ya elengi na matoi banda kaka babikola ye pa tikala nyonso bakoloba ye pa kosala Ezekiel chapter 62 verse 2. Bandoto ya prophète ya basi prophète yango soki na lingomba na ye kwenti basi na basi alobi lingomba na ye eza ministère ya basi tela makambo asalaka mbata molimo moko ekotika kaboye elekisi mbata mosakoli azwi yango mpenza na litama sambela kolandanga te sambela keba lino ningani tala lino mosusu tala lino ekomi serie na libondele lembi nanu po lider azwi mbata mosusu balo atika ko babandi kosasa ye moko mbata ye moko amibikisa ti lelo obondeli mpo na bato babika yo moko bika na mbata mosusu mosakoli ya sambwe azozwa badelphide mbata mosusu mbata molimo ezanga direction ebimaka wapi ekendaka wapi azosentir kaka bambata oyo aza na huile awa siko tobondela wapi huile d'onction moko abimi mibale batikali akimi bambata araisonne ke soki atikali awa bambata ekokoma makofi soki makofi elongwe ekokoma bibotu akomowela nalandi huile moto ake libanda voilà ba oyo balandaka bato oyo
nyonso bango nyonso bakweyaka na libulu. Oh, yango bakomo we la porte boy likam nini? Ah. Namo kambi. Namo ndimi bawe les porte. Bakomi bango so libanda direction moko. Ah, natangwa suka confusion kozala mokete. Eh, bambate so kimisa bango keba na mbata. Bango nyonso bango simba matama mbata kaka kimisi bango prière pe katani. Ah, mokili oyo bato lokuta nde bazwaka bato. Simdi toyebi mwana classe azongi aye kotala simdi azate azaka na nounours. Oh, ne sepeli te na juste nounours na ngai simdi na ngai za wapi eloko yela liboso yango oyo. Ah, nandimi keza Sofia yende mtazwinga simdi azaka na bolingo na simdi na ye. Sofia atika ke na mbetu ayaka kokote na mbetu lelo azate yona na kati ya molangi a raisonner que qu'est-ce que c'est akoti molangi na forme nini nani asali boye po nono sakote na molangi. Ah, simdi asobenga akoti na molangi molangi bimisi banguya abadi kolenga na molangi. Baluki yepe akoti bwana moke akoti na molangi akangami akoti toyebite nani azosala boye ba phénomène ekomi grave. Oh, simdi yakolia simdi ayeko benga moto azate. Ah, ya bien. Oh, oza wapi o? Simdi. Oh, moto azate ake wapi? Simdi. Eh, nakati molangi komo ganga Gabriel. Azo ganga na molangi Gabriela. Azo kaite. Aluki azuite. Nsoka mutazoluka koti na molangi. Nguye sali bala moko bango mibale. Nako bima bakoi na mbetu. Makamba sike. Yaka fanda ko. Elo ne bebisio mama kanti boy. Mamelo côté. Nenga na fanda wana yo mama. Ah. Mais c'est comme si osa agité, osa tête ça va. OK. So let's continue. Alors, to continue l'histoire na biso. Aye ko fanda pambati. Azo ki masiko chambre. Po makamba uto mona abatami bakotisie na molangi na nguya moko toyebite. Wana Jennifer lokola koma mwana ndako oyo yepa vanja bando kalisolo awa toyoki lisolo na ye bandaki lisolo ezokende me moto moka sobanga pembeni na ye tala ndenge kangi nounours makasi. They understood that their love was just based on love. They had no reason to complain to anybody. You won't even know that they lacked. Oh, lisolongo salaki ya bolingo. With that little money, they rented a store. Moto moko, mwasi moko, ndenge babanda. And also their business. Oyo moke babanda nango, bazumanda kwa moke. They were managing themselves, not complaining to anybody, until one day, God remembered them. Oyebi mokolo moko. Na ndenge bavandaka na bolingo na bango Zambe akanisa bango apesi bango bambongo balongo na ndako ya moke bakomi na ndako ya monene moto yo akomi moto ba contrat. Let's end up having the best, biggest, most beautiful supermarket in that town.
bango nde mutu batongisaka supermarché ya kitoko na mboka wana mobimba. Material things were never their problem. That is where I saw Oyebi love, secret? and I was marveled. Bolingo oyo efandisaka mwasi na mobali efandi na matériel te. Material things. Sens ya bolingo eza koenglobe. E yango yo ça va? We're listening to our story. Oh. Yo boli so na biso yo kinyo setali yo. Eh lisolango za kitoko. Listen to rest on this place. No, Mom. Bato bakimaki bambango bake kovanda. Bring paper and Bon. believe that Eloko nalobaki nalingi toya na biki na papier. Nalingi na changer constitution mosusu awa ya église ndenge tozotambola. O changer constitution. Nalobi yo zela kaka nazo changer constitution. Ozotulanga pourquoi? Ingate mutu nalobi yango molimo mosantu asengi ngai ke eza malamu te to continuer na constitution oyo. Esenge to changer ba article ndenge lingombe zotambola. Voilà bandimi bakambi balanda l'idée. Constitution number 1. Bon, article 1 tozo kotisa makambo sika banda lelo There will be no more deliverance. délivrance na kati ya église oyo esili The grace. Where we go to see yango ekomi nini église elongo délivrance bino vraiment bozotelemela ngai oyo liboma te So all these things that happen. oyo nyonso ekoyi esalemi awa. You don't see Oh. right now. Donc omoni ke makambo tomoni awa Want to make money. nzambe alobeli yo te Huh? Pass it, pass. mais How basabasi will remove deliverance? ndeni obandi kolongola nao délivrance lingomba na nzambe Okay. babando babeti bango bibotu na bambata na butu. C'est comme si bino mbale bokomo yoka na contre ngai nalobi malamu délivrance elongo na église. Okay, fine. Your man is not a day job. No problem. Bon d'accord likambo te Write it. comment As from today, banda lelo senior apostle Evangelist and apostle bino mbale boza bapotre Deliverance, Archbishop Pastor bino mbale out. bo sali délivrance banda lelo ngai bishop ngai leader na osala sous délivrance te article D. Ah vraiment yo zala te mokambi ye moko aza te abandi kotika délivrance na bato From today onwards, nalobi banda lelo nalongwe na domaine ya délivrance natikeli bino bapratike nyonso wana bino bolanda na bino. Mais sikoyo oyo ekomi nini yango biso tolandaka modele ya yo leader modele oza wana modele tolanda te ok na nini biso totikala lokola bapotre ya délivrance sikoyo soki milimo mosusu etosi biso te don't like talking too much. tala nalingi nakoloba mingi te Constitution number 1, settle. nalobi bien article oyo nazokomesa yo Constitution number 2, write it. eza sikoyo ke article numéro 2 If soki either by commission, reaction, or action, eza action réaction anybody soki from moto asali this mbeba church, that okolongwa person na is kati na not to église be oyo around. soki In moto any alongwe corner, mpe in any bamona ye nook mpe and cranny nzinga of te this ya church, if I église see that person soki around moto yango this church, ameki koya I will nzinga hit ya that église person with the spirit Oui of bien, nakobeta accident. ye One, molimo then ya accident. I will lock that person in the police station. nakozwa badisposition nyonso moto yango akende kosuka na kasho ya la police vraiment ozomenase moto na makambo yango ndenge nini yango ko oyo église to nini Very stupid man. yo ozokoma zoba ya moto Very oyo stupid man. Who are you to challenge okomi nani the otelemela sikoyo instructions of the Holy Spirit? instruction oyo molimo mosantu azopesa ntango molimo mosantu azosola na ngai nazoyebisa bino bino sikoyo bokatini ngam nazosala yango nini ezwi bino boyeko nazokreye makambo nga moko ntango nakokoma kaka. Constitution number 3, Alors article 3 if by intentional, bon soki ezali unconsciously, ezala any na stupid nko person to tries to moto asala scare the yango man of God, especially Archbishop expressement te. Barnabas in this church, moto atosi I te don't mombo na like nzambe a mad person. moto wana oyo azotosa te akozwa molimo ya liboma And charge to court. And suka he nango says to them, nafundi ye bakondane ye kuna na prison fine. ti akozala kondane susu ya mort koma yango Number 4. Tomorrow, when tomorrow for church Bon. we go
tell the this first because tango makambo nyonso ezokoma maawa lobi tango lingomba ekovanda fo otanga yango batu bayoka. Ok, ça va, na okio. Oyebi soki ya solo oyo zolo ba yuti nango na molimo tozo kosela molimo makambo kaka yo moko pour kozwa punition hein. Oh ozokatsa ngana zosa mosala o ngana na ebite molimo osanta lobela ngamba la boni mbali boso yango bakoma kotala tala bambanga evimba bambunzu evimbi bango moko bavivre makambo basakanaka na makazambi balanda bango na bambata molimo ti babimi libanda bakimi mbango ti na église babandi kotala ba miroir mikolo kutu bazobengisa bato poya kotala bato bakomona matutu. Apôtre osava likambo ezali awa yoka tokata yango kata likambo ebosikozo ok neteni oyebi mwana moko ayoso aye koluka Saint-Père Barsabas asikoyo alo yebiseni nebise azelati nazonga nano naye basuki ndenge nini tala bia okosoba makasi. Est-ce que lobi que non c'est kazate expliquer kazate yo siko na tango yo oza baye oza apport oya yonde osolanda na kati ya makambango alors yo siko yo fozwa sikamu na mabo bon d'accord kola mutasawa nazo zela biso yebisa ke non tozawa tozobonga manano po ba delifongo senga préparation concentration oyo zanango tokoko kati asila nano biso to luka to luka préparation koka soki mo eloko moko to mibale asila nano tokanisa biloko nyonso bon tokozwa na bamatiti mosusu foto luka nano po oyebi ndenge batikeli biso délivrance foto kotisa formule nyonso ba formule nyonso oyo ye moko Saint-Père elaki tokopesa na onction oyo mosantu fois na kati ya mwasi topesa onction tikeli bango domaine ya délivrance bango bamba délivrance oh bakoti solongo oyo esilaka bazobanga po mikoyo bakomi zulongo bambata yango bakomi na masolo ya malembe milimo ezotombokela bango mikolo. Michel toye malamu oh mwana mwasi mokolo moko alalaki alamuki akomi dévierge mope ayoki lisolo aboyi ye mikolo na kolela soka bayebisi eza koto biso toyebi prophète oyo soki abeti na ye obi lo bato balingaka lokuta mbangu ki spectacle Michel pe aye lobi ayoka naza te mwasi oh le Saint azali na kati congé à Noël alors autre azali awa yende mutu akoya ko délivrance akambo nga juste la izo sakabo bon pe bonga wana eloko nde molimo elobi na lobela yo ka ba rubrique misusu bake ba congé autre yesi liste de livre balobi biso tipe yango tipa yobi nazali sa pe avance yango voilà tout le monde batu kombo ya bakomi lukelango ere ya bongo bako batu aboye baka c'est vraiment boyo après botimas oh
accélération beauté azoluka ndenga ko bandela parce que mo banga molimo ko réagir baté ko bemao Keba na deuxième regard ko apôtre ndeko na ngai leka boy oh ndeko na ngai oui pet yenyi mana présence abe amen ndeko na ngai yoka grimace bako bango sababu kasi bato bateyama ya solo kiko telema awa te bawume ayo kamba buzoba oya makambo na yo très compliqué eskote yasboyepet nazo molimo loba nazoyoka yo oye mpo na délivrance oui bon soko lingo so délivrance oyo esengeli ofongola motema nyonso na esengo nyonso mpe osalango na ndenge nzambe akolingela na botosi nyonso eza boye prophète nakosala bongo ok kitisa biblia kitisa tia awa regard troisième regard wana keba abeti baformule oyo bandeko tokoki kolanda kutu te po tozoyekola makambo nyonso bazosala te keba pesa loboko na yo oh mokili elingaka nde spectacle yango bandima lelo bazwamaka pete na bato ya boye yoka ye mpe bamene minene azolandisa na nsima délivrance ebandi na tolo bakenda nanu kuna ye mpe azoboya te yoka bameni kaka yo loba kaka meni kaka It doesn't interrupt the Holy One. It was with us. And the marker. And the go for one. Go for one. Go for one. Go for one. Ah! Ministry. oh ndeko yeba kaka ke confusion na ntango asuka yango yo Bible ezoloba ke personne ne vous séduise ilikoloba moto apengwisa yo te abebi soko tute makanisi bango délivrance ebandi bandeko mosakola yo kaka sentiment lokola spectacle eza boye bato bandimaka mbangu tandanga azobenga na milimo ye mpe amen 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 milimo yango pene ebimaka na ndenge tendresse ye ti azobenga na molimo na tendresse nyonso voilà boye nde bato balingaka azomona spectacle elongi nde bongoli abongoli elongi abandi kotuna moto nini azali awa
oyo muta délivrance to muta ndenge ni babandi kobanga po bayebi ndenge kosukela bango nini nango siko telema oza démon oyo komeka biso oyo kotala soki nguya na biso eza moke ebongo mosano nini yo délivre kaka ti butu makasi tokomi wapi biloko bandeko na komobanga ngo na ndako eya koma wono bana popi ekotaka ndako te na boyango Jennifer alobi mikolo ya mipesi na mosala kosambela bandoto oyo bandeko c'est comme si prophète azoluka basi balota bandoto oyo ezokata bango bapongi nani wana lali keba bandoto ekataka nango kaka pongi justement yeyo pongi ekatani ayoki su mongongo ebandi kolobela ye ndenge kaka bayembelaka ye mingongo yango ezosila te ezosongaka kaka akata pongi yoka kobanga atali gauche atali droite molimo kaka ezoloba azoluka nani échappatoire mais okokima molimo yango ti wapi alors ke bato bazangi kondima manque ya foi manque ya kondima makambo nyonso ekomaka mpasi ntango bandi kobanga jamais okoki susu kolonga liboso ya beprive akimi chambre akimi ake wapi tolanda suspense epai Gabriela na Sofia balali lokola bango kutu basaki réclamation ke mama ndako ekomi kaka bato bakomi ebele boni boy ake susu na chambre na bango ake kopina na kuna poko to milimo ezotungisa te na chambre na milimo ebele milimo ezoloba ezokimisa ye ayeba koto oyo koto nde milimo ezoloba te ça va liso akokangama moko akofongwama ekenge kaka azotala soki ekoya na gauche na droite liboso to na nsima ndenge moko c'est comme si makiyela yango yesusu awo mutu mosusu akolamuka ekomi Gabriela alamuki atali moto mosusu abakami na se ayoki sikolo yembo oyo kimisaka bango mongongo yango yango kaka etolo bakobolisiki mongongo yango ezolanda moto yango lokola koti wa mongongo yango elandi koto oyo elandi mpe bandi koloba susu
lamuka te. Gabriela. Oh. Akwai. Alamuki te. Bandoto ya prophète ya basi bandeko. Ba prophète balobi biso ministère kaka ya ba mama. Voilà ministère yango, ministère ya bandoto. Kasi yope luka nzela kokima ti. Po o akima ki kuna ye awo. Yope luka nzela okima. Ah. Bazokima makelele o ezobangisa na nenga mokete. À suivre prochainement. Hey, bango nyonso bakomi koyoka yango. Mutute abiki. Ekosuka wapi. 4e partie ekolobela biso toyeba ndenge masolo oyo elingi kosila. Ekosuka wapi à suivre prochainement.